Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yangoyo. Site Malonga, Congo Suisse TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda masolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yangoyo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino ba souci banine. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous. Bisous. Boulou te. Yena Congo Suisse TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là que Congo Suisse TV c'est du bio. Kuna Tobiaka il y a ma chambre froide de thé. Vraie information. C'est Congo Suisse TV. Boulou et yo ka so de Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider, hein? Congo Suisse TV, hein? Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Just wonderful, amis internautes des Congo Suisse Télévision à travers cette très belle émission Carrefour des étoiles présentée par votre humble serviteur Junior Moyoa Boulom Malatinique de plusieurs couleurs. C'est bien moi votre humble serviteur, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un artiste comédienne au nom de Nadège Moyo du groupe Les Réveils de Marie-Hélène Loata, la servante de Dieu. Marie-Hélène a une école de formation à format et belé au boyebi bakenda pesango. Et aujourd'hui, pourquoi tu as mis Nadège? C'est parce que ça fait débat aujourd'hui na conflit où ils ont coexisté entre JP Massamba na Mindondo Solange. Balobi o terre nangweza Nadège. Pourquoi ils ont Nadège mutaya kine na tokaniseza Mindondo et Mindondo abeba na JP Massamba Nadège aboyi kolongwa. C'est pourquoi biso lokwa tolinga couper Sabino ben information ya kotata banate kas oiza fiable. Nous sommes là avec l'artiste Nadège Bozalakas coaché cimenté. Bonjour Nadège. Bonjour Junior Moyoa. Omo boni. Bien au monde de moi. Boni santé. Oui, naza bien Angola Nzambe. Boni Moussa les a évolué. Oui, Moussa ils ont évolué très bien. Hein? Toujours quand ils évoluent en Angola donc quand on a ma maman chérie, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Maman Marie-Hélène Lota. Hein? Maman Marie-Hélène Ngondo Lota. Donc, Marie-Hélène Mongo. Mongo. Nadège, s'il faudrait obayebi na obayebi te mais ba parcours na yote artistique exposé parcours non Nadège banda théâtre ndenge nini elone pour ça Nadège ça théâtre Nadège uta na groupe Nitia ko se retrouver na les réveils. Bon ngai dans le belon pe non te na mekata le belon mwanda mbulelo ngai na bandi théâtre pas Tatuka Lombo, paix à son âme. Na bani théâtre kuna donc na zo pende grâce sur les kapenda na télévision Teboye na sala ka moi nding moko ya ko simba te nde kolongwa na wana mbala moko na lekaka pipa président Delta Force na pesi mbote na ya wana na sala pièce moko et simba penza pété na bo mwana nde na ko juger bon na famille na ngai ko juger bon. Na kende na les réveils ndé lelo na zapa maman Marie-Hélène Lota donc na lo bien kaka en bref quoi donc c'est ça na uta pas tout cas na l'équipe penda mingité donc na bana kuna te pas d'être force na l'équipe na bana kuna te mais na yeko yeba na sikopa maman Marie-Hélène Lota parce que côté na de formation à makasi oui c'est dit que le lope batwa bandolo bilepi na Nadège Moyo la Delta Force ba tout cas lo mo balai vraiment la formation non formation ezala ki na lobi
nazo formation mais place na ko formation makasi na koleli musala au niveau mati au niveau mati parce que c'est-à-dire Marie-Hélène à l'équipe Delta Force à l'équipe te ngani en polémique ana te donc Marie-Hélène à l'équipe tatko lomboté Marie-Hélène à l'équipe Delta Force te et ça que ngana lobi na banda ki kuna na équipe moi muke musala pesa ki na ndeye mususu na ye na ko comprendre plus musala su ya koleka et ça pas Marie-Hélène parce que na zui ton belé na umena les réveils. C'est combien de temps? Non, les réveils, ils ont déjà la 10e année, on a les réveils dans 9 ans. Na oumeli pena couple les réveils, donc on a les réveils mineurs. Donc il y a mutu ya nini oyo ya obakisa na kati le réveil. Donc musala na ngai hein. Donc na un plus na ngai na ya na style na nga pe mususu. Donc na na style na ngai zaki mo impende cha kotengama. Ba ye ba bongisi ngango vraiment donc style na ngo bana poto ba sepela ngo ba bikena zaka bongo. Oh ozana modèle nani na théâtre? Eh na ba jino lo bango faut azala na venda talango comme ça atali ngo penza mbala moko moni pe na lo bakaka na choité donc nga penza idole na ngai si la bisalu. Malgré la mine na Irsil mais qui sepela ne jouer la Irsil to lingara si était na linga ba mi balé na zana ici la zone tik na mususu ngape na tik na ngo ba tik na ngai nde na jolinga si la mais ça idole na ngai ni ba to baloba ke Irsil ko jouer za moins si la za moins likolo yango yo pona no si la mais malgré za na Irsil na zana ici na zana Irsil pechanga na zana pe na si la bisalu mais koleka si lo zarane mais koleka ndo zana Irsil te Junior na zana bon so ndeti ya na si la azami kolo azana batante bieto okuta na penzate ici tozo zana to okuta bate eza mambu baba yana bon mi bango mbali baba yana nga na ko zana ona ko zana o c'est pas dit que o ya jour non ezara nango za de ya mais moi ya moko linga ke mingi koleka ba ya nyos ozana Irsil ozana sila mais Irsil linga ke mingi koleka sila ngolo bisanga nini na tout que mikolo moi couteau tiré entre bango dende zolobama mais to monosko mingi kana Irsil bana couteau tiré te baza binyene baza trop bien bolinga ka boy bani bino ba journaliste bolinga ka bolo bisabatu nini baza bien pechanga na style na ya ko jouer ni pechanga koma Irsil koma sila te sila pas comment muto mtana jeune eza ko ngape nazana bon mena ko koma lokola muto mtana jeune ko zala sono je bato mona ke abisa bilo asi na tuno question moko tuna non na kati ya ba acteur ba jeza la ekeseni mais eza na acteur o eza la raso tena geno tena ja o ebi make o aleki Irsil pechanga na Marie-Hélène selon yo na aleki na jouer moi Marie-Hélène aza yaya aza maman ya na lobi ki yaya te na lobi Irsil pechanga na Marie-Hélène selon yo na leki na ko jouer mutu na tik na ye yango to lobi te zalaka nango ndeti ba artiste comédien mingi baloba ke elombe na bodo mutu ajua makasi ko leke lombe ezalaka même mutu ana jeune mais na ko jouer zaka dans l'ensemble mona boy mutu aleki mutu aleka mutu te na ko jouer parce que mutu ko leka pe Marie-Hélène aleki Irsil te Marie-Hélène style na ye pechanga pas na style donc to comparer bon on est comparaison nini mutu na jeune na ye mutu na mutu agita na jeune na ye ba je ko aleki na nini Marie-Hélène oleka ici papa quoi ici Marie-Hélène oyoka mwana na confiance te mais nga so tuninga papa na nga bodo tuni bodo na nani onani aleki na loba bodo mutu aleki yo ndo zo ngome mango na polémique ngai Marie-Hélène za mama na nga mama Irsil nga Irsil azana Simba mais Irsil azarpe na réveil donc Irsil azarana ba film ay groupe le réveil ti ba benga kayeboy moi na ko intervenir maman na benga kayeboy parce que ana confiance plus na ye pechanga petit ya azana confiance plus à Marie-Hélène na maman na ye non o ba no tia polémique maman na moi no to eza comme bon qu'on se le dise yo sikona Marie-Hélène na leki na jouer maman na ngam télé ko jouer na ko leki na jouer ndeni e bo ezala te tenga no lingote na boyinanga
Yosko na Irsina lekino. O tanga bonde ni yana ngai. O kompranga bonde, o kompranga na yana ngai. Yo na popina lekino. Oh, akamara na ngai. O tanga na boy. Oh, nande nini? Oh. Merci beaucoup amis internautes. Moni binomo munoko tsaka ya pamba. Azobanga na makambu. Biso to linga bato babanga te. Biso to linga lwa ba coquette, ba Barcelone solo bi coquette na nanyo, coquette aloba no ngai. Barcelone nanyo Barça aloba no ngai. Merci beaucoup à toi le manager international, c'est lui que j'appelle Elduis Jengombo na kati ya Lyon. Moi c'est à Pembe et aussi à toi mon vieux Adrisha Motomètre Bébazibé Baya Adrien, big up à toi, à mon ami de tous les temps, de tous les jours, Duce Kapanga, Vienanga Apo Firenze, Korodian Zombo, Vejosko, Janifa, Yafio Tingoma, Motema ya Madongoma, Metampinga, big up à toi, et joyeux anniversaire à toi, Joli Kalunga, Makalunga Mbotama Elamu, donc Toro Zala Zala Toro célébrango et Salabiso. Vrai bien merci aussi à mon père artistique Rock Bokabela Bodo et aussi le président Masumu Nadège. Ça fait débat aujourd'hui. Nadège a na Tokanisa Akaboli Mindondo Solange na JP Massamba Ezani Betano Lisolo. Donc premièrement na koloba il y a une éducation na ngate. Eza façon na ngate Mindondo aza maman. Si on a sila, na idole sila. Sila za idole nanga. Donc sila idole les aka Mindondo Solange. Donc ngapi na kana lignée wana donc idole nanga outi pas idole mo boy idole donc naza lignée Mindondo. Donc Mindondo za maman nanga na travailler na ba protocole ya NTPC donc na Bibembe. Oui, bien baisé le protocole et tout ça, le protocole bibembe pas venir ordre zala. Le bika na bibembe. Et ça musalati. On a bossa protocole à fait, c'était bossa mi ya. Non, zo ebate to ça la rappel bien absolu que n'a pas ça là. Donc moi à cause de maman Mindondo Solange j'étais avec beaucoup de respect que je vous donne ma maman, je t'aime. Président Massamba, ngana ko kabula bangote. Ezaka que et compréhension moi ezo sala mawana donc ngana zo kapasi parce que maman a joué sa plus sur le toit, n'a pas tout plus à yoka moi nanaï. Mais moi na décevoir. Na décevoir maman. Maman est na esi kama na ndako mwa bingam na eno na ndako na lingi so tsa makolono ate. Moi na obite ngana oyana ndena ngesi na ebinzela moi na komo yana ndenga. Non, faut ko bongisa junior. Ngai nazoyeba na deuxième édition. So na bosante ya to kanisa balata ba Lacoste ba chaka ba bilonge batu bakufa banini ngai biso le réveil muto a expliquer biso to kanisa muto sait que biso to kanisa eza lule Léandre lule donc Mindondo te non ma Mindondo désolé ba make Mindondo muto ya ino eza na lokuta Mindondo ayena nga c'est ingrate non je suis pas ingrate maman Mindondo ayena nga na balé abengi nga na balé. Mais na to kanisa Léandre le hôtel na deuxième édition ya to kanisa to bizana terrain kakarbo et toi ta ba la coste ba izaka ba vert ba couleur nga ko na ta la coste vert so ba archive za botu président Massamba il réveil to ya ba polo ko te style ba finance to ta ba polo ba pembe to somba ba polo na biso $10 pour na ko contrer pour na ba orphelin donc na Solange te mutu aya na ngana ay bengi singa ende invité nga l'air spectacle to kanisa o ya ne oyo sur 40e édition na bosa na bisute nde associé kinga bina ya to travailler na balé le na balé to bini o na jibe Massamba ngana yeba te yonga to na pe ngana yebelo na sali maman te tina vandi bo tilelo bana maman bandi ngana na lobelo te siko bo lo banate point ko lo banate c'est l'impolitesse. Parce que yo banda maman kangilo kande sioko lukai. Na maman na ngena ke luke maman akende ka voyager ki. L'air baye nazo bien maman pour kuta mais maman de azo pesa ngai aboyo ya. Opportunité maman zo ya mangati maman boyo ya mbanga. Za mona mo mabe. Mo mabe na ndeni. Maman ebiso ko kenda isu na ndako te ndako na moni kindoke kotinga mna memayo yo boyo kila maman. Le yo zo bandako te ndako to kanisa. Eza fondation, eza onja esengsi ba artiste nyonso. O bakufa. Bakufa na ba baza bon parce que to rendre maman linga visite, est-ce que ezali que maman linga kufa? Non, aza vivante.
eza nango te ke pona ka bato bakufa non ezeli kozosangisa biso nyonso. Si aujourd'hui Marie-Hélène a biso kotia sous pat noté na tokanisa na na besoin explication te kotia lisu makono te na tokanisa réaction na on a déjà ezani aza maman akoba na ngabi banda le kotia sous makono tokanisa te na éviter le on est poussé à l'oba bongo na éviter pour dans un premier temps na ko ça elo non ça ezaka ke na exécuter mambalobi na yoki mambalobi après na ke ko luke siko mama moni siko que contrairement pas mindondo ebisio azuba na nyonso ayaki na bango na balé na tokanisa batia suma kona tokanisa te mais yo boyo yo kele mais Marie-Hélène obi o exécuter fa o exécuter na ya mindondo simo tune na si non exacte que mama azuba na bana baza kuna bana baza balé wana mais maman de kuti bango na tokanisa apa ngai na zaki ngana toka ça comment bango ba bijou lo vita balandie ba mo balandie mais yo mutu mwana yaki banda otela mutema au décevoir oh ngana comprendre te ngana décevoir ndeni zaki ngana sali choix na poni parce que ngana beke babenga wi oye kobina na balé tokanisa donc ngana ekobina na balé tokanisa ngana na balé groupe les réveil à part balé groupe les réveil na bina kana balé arumbaya papa mandola ambande ndeli na pesi mino soba na rumbaya mbote o wali banda nya oboza na kati ya kin a na pesi mino mbote donc ngana za balé libanda mami no na benga nga no po a former nga no a benga nga po ayebi ke na yebi kobina balé nde a solliciter comme état professionnel bien sûr oui a benganga na yebongo donc yango boyo ke la po ya za pro yo po a pro ale oboy no yo ke professionnel na yona mami no bana musalo kala nga na ka mwana atana ko bina bali atana ko nazanga mwana moyo ke li mama to za mwana mo désobéissant mama lo bana ngate ke na deje ndeza boye longwa to kanisa non ko yango sala réunion ya batu nyonso abengisi bango na to kanisa po ani okenda ite omoni tikaka tolo bango pe batu bayeba bana poto bana kino bazwa grâce hotel nini bayeba nga mama sasa réunion après bala to kanisa après spectacle nga zaki sérieusement malade en plus maman zana spectacle mo ba solliciter ki ba poner kaka nga na ye nde to kende ko prester aboyo bengo to kende ki to bandi fa to na pe répétition pe to kende ki le to kei lobi na ngonde nga na après spectacle to kanisa na nini to kende na mama na Sanja Makila Super. Na roza na monte? Et boni. Na Sanja Makila na bela makila na Sanja Makila mais Dieu est bon. Et ça na monte que o ba tengelo ma ben non c'était pas ça. Et ça na ka ba maladie musuzu ka ke mais non mais après wana ba sala réunion nga sérieusement malade na bet hôpital. Non tu côté échographie et après temps on va apprendre que Mindondo a sali réunion yo zalai malade oyaki na réunion anate. Oyoki ke Mindondo abi bana na nyonso ba yaki na tokanisa ba kesu tokanisa te aya suma mbo tokanisa te yo réaction ezaki ni mama la sali réunion kuna ngana be réunion te keza pona balé comme soki balé mi mama Mindondo non ngana biki ba réunion peut-être évaluation ya ndenge ba to prestaki ngana be te ju ba sala réunion ba benga ngana bi ngana zobela mona ezate mais njoka na réunion le ba sali réunion des aki ke ba olobela sur ngai que na déjà kaboli mama Mindondo na jibe masamba na déjà ti lelo nde na vandi boy na bakate na kaboli bango na nini na loba nini o c'est que bakabona ngana yebite est-ce que obi que so yo lelo obi obina isu na tokanisa te bozonga bien na Mindondo oh ezande bongo nga yebite oh ezande bongo nde oh écoute bongo te ngana lobi boyi so Mindondo abengo na téléphone abi na desh ko kesu na tokanisa te ya na ndako na minute c'est déjà trop tard ya trop tard oyo ka été c'est trop tard parce que on a pe bati au chef tendo c'est trop tard la linga kutu ki chef onte ba maman na baza maman nga Thérèse na pesi mbote président na jipe masamba on ba pia mutu makasi jamais pas mutu makasi te mutu makasi ba mona na travail na nga mutu bika kana sima mutu. Merci beaucoup amis internautes, clin d'œil à toi, à ma grande sœur chérie Solange Mindondo. J'espère que Zo Kayomogo n'a déjà trop tard, donc formé Gaba Oyo, formé pas année professionnelle. Grand merci aussi à Kouloutou Magela et sans oublier mon ami de tous les temps, de tous les jours, Fabrice Ilunga Yafa, big up à toi et aussi Bijou Bijou l'épée.
Pepo, mon confrère Kunana State, balobi pe JF 001 Kunana State, moi Moulopo, Herman Kasongo, Tatumutombo, na boaka abinote, Yango na boaka, Tatumutombo, l'artiste international, big up à toi, et aussi Mike la Duchesse, c'est bon, Monique, émissions d'artistes, donc c'est tout à fait normal à dédicacer, bango, Nadège Moyo. Affaire à 1500 ba transport, na 2500 ba transport. Ezande ni bete la biso na lisolo. En tout cas, bobini na bino na tokani ça ba pe bino ka ba 1500 ba 2500. Yongo bino bo ba songi bwende ni. Yongo bo mebite. Ozela o mikanda. Oh bo ba enquêteur Tony. Affaire o 1500, o 2000, o 500 francs, o nini. Weza makam na ngai. Eza makam na ngai. Caché na ngo. Oh bon tambongo ti. Ndondo abi caché wana normal mais ça va minimiser bino mais yo rien. Oh nga na okamwa na okama makasi omonde za boy moni bambongo relation le kimbongo donc nga na ko sala mamteke po mbongo toni on nzamba réserver nga lobi na bien onte belo na regretter pas non ni non mindondo apesi au valeur que JP Masamba peso ba $60 ba $100 mais yo landino ka 1500. Oh, yambongo. 1500 mbongo. Mieux vaut na mutoki nanga na 1500 francs. Ya mutoki nanga. Ke na $100 pour na mutoki abatu. Est-ce que vous dites que Sangona etamboli mabe balobi que elo ekangyo na tokanisa parce que comme bimana JP Masamba. Bêtise, vous ba JP Masamba marié. To résultat pe batu quand même. To résultat batu hein, mobala batu. Mobile batama Clémence, na pesi mbote. Olia Clémence CC. Na olia CCT? Oh, ngana okipeti. Ngana nani? Ah, ona bisamba na papa yo yibe. Jamais na bisete. Ba yibe ngana okipe Masamba. Bala potoka. Ngana vina nga. Mi bala potoka. Oh moyo. Chance. Mi bala potoka. Chance. Question eza nga ba réponse eza yo. Ona sani na bani po yo ka bien. Mibala potoka. Ba mibali kaka, ba mibali. C'est mibala pote ya Kishasa na ko ba pe nyoso te poste na boli malinte balandela. Balandela balinga. C'est mubala poto elle l'a porté chez pas nos réactions nos amis. Mubala poto. Donc tellement to ke belé, tout monde est belé. Donc ezala to yokane. To yokana so esimbi c'est bon so esimbi dans te. Bon bala mtuka fa uta poto. Après mbala za ko bala pa bala valoriser pour ça peut bien à l'aise au vivre mieux que koleka batum suba na poto zalo la te mais ceux qui et l'angela na nzambe mutayebi ceux qui n'angela poto prend mes athées ceux pays n'angela Congo prend mes athées mais toutefois na rotanga mobile na ngate ba yiba na bona na des to komi na biso na suka ya émission na biso Totika na ba question moto tout na vraiment na souke za vrai ou faux bando répondre biso kaka par vrai ou faux. Na desta la caméra na ngio adresser un mot et pas à Solange Mindondo. S'il faut donc lancer message et pas Mindondo Solange oyebisaini. Oui, merci. N'allons les lunettes parce que il faut beaucoup de respect. Malgré de ses voix. Maman Mindondo, je suis ta fille. Nalinga ko mingi maman. Au contribuer pe belé. Na quand souvent na protocole NTPC. Na travail non, si je me trompe pas, il cause à 7 ans, 6 ans comme ça. Non, yo kangati na lobby, non kati na manqué. Anyo solo banga na yo ka pe na sala oyo lingi. Non non to gagner na sala réaction mabe. Mais maman passe ngeza. Ngala bi na lobe non pe na message. Mo konjalia kanyama lito imorote. Folia nyama to emi balé. Maman yo ki plus batu. Ozaina na confiance na ngate. Mais njoka yo muto memenga na to kanisa na balé. Yo muto ki na balé na to kanisa. Je n'en disconviens pas na boyongote. Mais pour mes arake o pesinga ta yo kanga ite. Oyo ki nga ite ozu décision. Bazwa mokano na kana to za mama na ngai. Mama, o mama na beki o za mama na nga. Mais bato yo o basali bakabolinga na yo po balinga eti balingi te me bakabolinga déjà na yo basaki ko yina nga lelo kombo na nga lelo naza mal réputé donc bato zo tant ndeti boteli mwana moboye abimine kala ma théâtre kala mingi te awa akiki ko lancer défi contre Mama Mindondo impossible ko sala makate na vie na nga ato betinga ato lobi mama oza mama na nga na kotikala ko sala ngote mais bato bakosi conflit entre nga na yo
parce que coup de conflit c'est trop dinga kozana conflit notoza maman bato alinga yo inanga ba yo kasoni yo za maman nanga okotikala ndenge na biso déjà que ndena zwa Marie-Hélène ndena respectaka Marie-Hélène ndenge pe nazo respecter yo maman ata mukomote na mabe na yo o nyoso balobi wana na yebi nanga ngote ba formant na comprendre nanga eza mambo étoile na koyeba ba mona kaneti ngako na yo étouffé ba te belé mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas donc nga na wana je no so na posa nanga dans la présente no ya moi dédicace à 2 personnes moi yo boki ba te belé bongo yo bongo nanga nga na boka moko mi balé non na boaka na pesi mbote na ngai premièrement a passé na nga Jean Robert Ngondo Ezekiel a pesi mbote na nga maman chérie maman Marie-Hélène Lota a pesi mbote na maman na nga maman Nini Mbingu Pauline ma fille Sainte à Congolo a pesi mbote na nga na ma sœur Jenny Strong Bamala motema roi Merlin en Allemagne roi Merlin en Allemagne papa na Emerancy Angel pesi mbote na Romain Fontaine Zafouila en Allemagne na pesi mbote na ngai na bosente Herman Kasongo et Piton yo bongo o changer no kabo yo bongo nanga obana nga bongo te pardon na pesi mbote na ngai na Ursula la perle noire mukuna motema Christian Chava papa na Christella na Christopher na pesi mbote na Rita mukuna la perle rare maman na précieuse na pesi mbote ska ozali kuna na poto na bosani te boze belé boskizenga mo bokima na mitu. Merci beaucoup. Na pesi mbote nanga na Pedro na France. Merci beaucoup Bosani président Devos Moussoba que j'ai sali président Devos Moussoba na président Caleb Toukebana big up à vous Nadège Moyo question moko papa s'il vous plaît papa Devos Moussoba Asamba Moussoba my daddy papa nangai président Caleb bienvenue Toukebana na bino baba papa kutu yo lobeza tenga Bosani moko na Bosani sunani ya groupe évangéliste Gabi Kiwaka président Gabi Kiwaka président na mona kando boze belé président Lisala boze belé tellement belé ye gete ukola wendi ndu prince Chabani Mbouye Chabani Mbouye Fabrice Mbala leader tour du monde na prince Tumba mais non so na pesi bino mbote mbili meta pinga yaya meta pinga Yasmine Lokwa na le ma copine moi ça libala Merci beaucoup amis internautes, ça commence bien et ça finit bien avec Nadège Moyo. J'espère que vous avez remarqué comment est-ce que l'émission c'était vraiment à chaud avec l'artiste et comédienne Nadège Moyo Balobi. La série est à continuer, Alouta continue. Donc on va faire de notre mieux, je crois, la semaine prochaine. Je serai à Lemba face à Maman Mindondo. Panza tek ensemble comme ça Maman Mindondo pe to côté na michopo aloba oyaza na ngona mutema donc bino bo zapete bo umela ming na Congo Suisse bo s'abonner massivement et surtout bo partager ma vidéo na biso tolobi. Merci beaucoup à mon boss, mon papa, c'est lui que j'appelle les foules et big boss, l'homme à double brassard, Maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse Royale, Maman Micheline, comme on dit, lorsque vous voyez un homme fort, c'est que derrière lui, il y a une dame forte, Maman Micheline, la femme sage qui bâtit sa maison, la maman de Kenzo Simao, la maman de Leslie Simao, la maman de Laetitia Simao. Merci beaucoup à la personne qui était derrière la caméra, Jire Sekilongo, Balobi Mouana Maé, les bras d'or. Et aussi merci à toi, Golia Mayala, pour le montage, moi la maman Patience. Merci à Laetitia Meta la joie, ma consoeur. Merci à notre superviseur Papi Lokongo ya ba papi. Nadège question kaka moko ya vrai ou faux. Na habité soko permettre biso. Naza ce qu'on ensemble, il faut n'andimara. Nadège Moyo. Vrai ou faux, Nadège Moyo fiancé à Loul et Léandre? Faux. Merci beaucoup, restez branchés, retrouvons-nous à la prochaine numéro. Bye.
yebela vitesse à G. Yebela vitesse